Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Clip Yawana Alain Kiakala Tchelibiso. L'homme de Dieu sur le clip, t'as la partie au bien. Et si ka mutu oyo azo simba nyoka. Asimbi nyoka na mutu. Ok, sur le na Bible, Yesu aoyebisa Moïse. Zwa simba nyoka na mukila. Mais à la clip, il y a aussi nyoka na mutu. Ok, nyoka to mon animal sauvage. Oh, serpent aza ko représenter Satan. Satan, nyoka naza ko représenter pouvoir. Oya roka. Ba descendant ya nyoka za bato ba roka. Bato ba sala misala mabe, bato ba sala bakiso. Okoko. Aboy ko longola kombo ya sorcellerie. Hein? Parce que Bokoko n'a rien à voir. Puissance, c'est la sorcellerie. Parce que le royaume des diables est divisé en 999 royaumes. Il y a un album qui fait Betaka, avec un moko pour 9 monde arabe, monde ako. Moto wana, na moto ekitila ki ba ekoli. Na chambre na Pentecôte. Différence entre moto wana na moto otomo na clip. Moto ya roka. Eza na mutu. Ça veut dire, eza moto oya nzambe te. Eza moto oya impact. Même impact. Yango mona pe na kata clip wana. Azolo ba langue. Ouais, ko parler langue. Ko parler langue. Eza a langue bantoma ba lobaki te. Oh, différence neza. Ko parler langue eza code ya déverrouillage, ya impact ya album na ye. E ko bungisa image ya Satan. Faisait la 999 no balusi yango 9 me baluka 666. Siko roka aza na monde ya na monde 777 monde o ezopesa domination, monde à succès, monde d'élévation, monde et ça pena ba pasteur o baluki gloire ya mokili baza na monde wana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Charmé fidèle internaute, balandinyo sont toujours besoin à Libakor. On a vu sur la carte chaîne à les Nazarien TV. La carte émission la Bino Table Sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci, une équipe nommée les Nazariens TV. Je dis un grand merci na maman Tiffany pour la conférence au PC. Je dis un grand merci na Giroza c'est la caméra. Pourquoi pas na Alain qui a la Oazana régie, la PC va avoir monter et belé. Lolo Table Sainte Nazana frère Stallone. Tous années le long il y a émission où il y a des tours par rapport à clip il y a roga tout continuer émission le tour décortiquer clip ngai na frère Stallone par rapport à plusieurs 11 massacres pour la clip wana to décortiquer en ngai na frère Stallone avant d'abord de présenter le frère Stallone aussi on a régie Atila biso chat aux édifiés bana nzambe et puis on se retrouve après cette chanson le soir comme compte. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. On y va. Ah. Salaboye. assis sur son trône. Salaboye. On y va.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Ifada, thank you Fata Nabi question et c'est le plaisir na Philomène. Mukwaya motema bivens de mbo pourquoi pas à Joe MK de Viva Colomation. Na aussi on a joué à si ma caméra, fond caméra pour notre invité là Mukwaya le frère Stallone. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé de l'homme de Dieu. Santé za bien ngolo nzambe wazo batela biso wazo bomba biso. Kimia pena ezana balandi nyonso balamba biso nzambe abatela biso. OK, merci vraiment frère Stallone. Moi gentil par rapport à notre basui bakwa kwa en ce moment. Shalom peuple de Dieu. Boza si béni. Zamba pambola bino bozo continuer kolanda ngai na ba révélation nzamba zo chakati na ngai pona ko édifier bino, pona ko teya bino, pona ko lakisa bino bisika ni nozali, bisika ni o chamakolo. Nzambe vraiment aiba ko batela bino na PSP mama Tiffany mbote bisika zali nzambe abatela. OK, nzambe abatela. OK, l'homme frère Stallone. Lelo la fois passée tout ça qui nous analyse aux révélation pour la clip il y a frère Nabiso Roga lelo tozokota na kati ya clip siko toujours décortiquer clip ngana yo elongo frère Stallone voilà clip ya wana ezoleka la kati ya clip avant d'abord tout banda babi toute chose on commence d'abord par la prière nzambe akamba biso et puis et tout côté na sujet autour de la mkola. Béni soit l'Éternel et dès désormais papa to peso mbote parce que kokana motote bola munaye kitakati sika o Bible zolobete aller partout faites-les mes disciples et à toute création celui qui croira sera sauvé et baptisé. Père to paralyser nyonso ya yote ezala ni les sans effet poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ce qui vient de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK, la fois passée qui te déconseille ba kini pour la clip. To lo ba ki pona album moyo Bokoko. Voilà. To expliquer ki Bokoko. On ezala ki clip. Que ezala ki titre. Si on a recépela na régie atila biso clip, total clip à propos mambo ezana kati kuna ndeto ko expliquer eza nini et ko sala nini. Bitch na ngeza nini. OK, merci vraiment l'homme de Dieu clip ya wana Alec Yakala Chelibiso l'homme de Dieu sur tali clip tala partie au bien esika mutu oyo azo simba nyoka asimbi nyoka na mutu. OK, sur tali na Bible Yesu aoyebisa Moïse zwa simba nyoka na mukila. Mais en a clip il y a aussi nyoka na mutu. OK, nyoka to mona za animal sauvage. Ce qui aussi met na mutu osani a mais en a clip oyo il y a aussi met na mutu.
mais nzambe yebisi Moïse simba nyoka na mukila. Pourquoi na clip wa simba na mutu mais na makomi nyoka Moïse simba ki na mukila? Avant nous qu'expliquer tokotana na makomi Exode chapitre 4 le verset 4. Exode chapitre 4 le verset 4. Jamais tu peux expliquer peuple de Dieu sans qu'il t'entende à ma commis. Exode chapitre 4 le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main et saisis-les par la queue. Il tendit la main et le saisit le serpent. Il redevait une vierge dans sa main. Mutoyo asimbi nyoka na mutu, Moïse asimbi nyoka na mukila. Il faut y banane. Moïse ayaki na loi. Mokila eza ko représenter loi. Or, mokila eza ko représenter loi. Yango tango asimbi nyoka na mutu, basimba ka nyoka na mutu te. Asimbi na mokila. Siko tango asimbi nyoka na mokila ekomi nzete. Siko ce qui est dans Genèse chapitre 3 le verset 16. Le verset 15. Bible zola la biso, je mettrai inimitié entre ta postérité et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ta postérité et postérité de la femme. Celui qui t'écrasera sur la tête, tu le blesseras. Nzamba solo bana nyoka. Na kotia bokabwa nsot boyinani. Entre yo na mwasi. Or, serpent aza ko représenter Satan. Mwasi aza ko représenter église. Église eza ba bâtiment te, église eza ngana yo. Pourquoi? Nzamba lobi na kotia boyinani. Bakitani na yo na bakitani ya mwasi. Donc, tokoyi koyoka na te na bato baza na molili na biso to na kati na Yesu. Esi ekota, siko na ye na kati. Mone mutu asimi nyoka. Nyoka wana aza ko représenter Satan. Satan nyoka wana aza ko représenter pouvoir oya roka roka. Parce que mutu eza force. Mutu eza puissance, mutu eza pouvoir. Moïse ayaki na loi. Roka roka simi nyoka parce que nyoka akoye ko so roka roka te parce que nyoka naza impact o roka roka sali. Ce qui ngana simi nyoka ko betanga parce que toi bato ya maison moko te. Toi bat impact moko te. Abina ko tia bokabwani boyena entre bakitani ya nyoka na bakitani ya mwasi. Biso ngam na biso toza église. Moi c'est ngalo bela mwasi c'est l'église. Ba desana ya nyoka za bato ba roka roka, bato ba sala misala mabe, bato ba sala bakiso. Oh, nyoka wana eza impact, eza Satan. Asimbe na mutu, force, mutu eza force, mutu eza pouvoir, mutu eza puissance. Yango asimbi. Siko Moïse ayaki na loi. Asimbi nyoka na mukila. Oh, loi, mukila ezo représenter loi. Eza ko représenter loi. Ce que simbi nyoka na mutu akoswa yo. Yango nyoka foko simbi na mukila. Nyoka foko simbi na mukila. Eza différence. Akozwa nyoka wana akotie pe na nzoto oswa yete. Parce que pouvoir na nyoka eza ko représenter image ya Satan. Nyoka eza na image ya démon de séduction. Pourquoi nyoka aye ko séduire? Pourquoi nyoka aza ko représenter image ya diable. Yango moni a titre bokoko. Oh, bokoko tellement na Brazzaville. Ba s'intéressera trop na traduction. Aba oya ko tombo la traduction to pouyer. Or, ce n'est pas bokoko. Aboy ko longola combo ya sorcellerie. Hein? Parce que bokoko n'a rien à voir. Puissance là c'est la sorcellerie. Marque oyo ya royaume diable. Parce que na royaume diable, le royaume des diables est divisé en 999 royaumes. Yango mon album moko ko fa betaka abezanga ka moko pe ko ka 99 monde arabe monde ko. 999 royaumes. Si qu'on a 999 royaumes, diable s'opéraka, Satan s'opéraka na 5. Na 5 wana. Boko ke bimi wa. Boko ke bimi na 333. Place sorcellerie bimi. En réalité ça boko côté. Parce que beaucoup que ça là est le côté. Ce sont des démons. Ayo kotombo la bade,
ba démon. Bon, aye otomba ba démon pe na kati ya clip en tozomo na moto ezopela na moto. Tout le monde a na début à clip, je perds si tu vois l'image, au moni moto wana za na moto na mutu, moto wana na moto ekitila ki ba ekoli. Na chambre na Pentecôte. Différence entre moto wana na moto otomo na clip. Moto ya roka afato kota na makomi. Hein? Na expliquer na roka si masuko na okota na Acte chapitre 2, le verset 3 à 4. Moto ya roka eza na mutu, ça veut dire eza moto oya nzambe te, eza moto oya impact succès amemanga na mutu, donc eza pena impact succès na telle chose bokoko eza reconnaissance aza ko reconnaître bisika makamune wuti moto wana eza succès na ya laksiko na jusqu'au succès na memi yango nazi monde na memi na mutu nazi génération na memi na mutu nazi Afrique monde entier na memi na mutu moto aneza impact ba demona ba pesi moto memi na mutu pona ni pona ko bebisa ba via bato take banzembo anezo beta e ko ya pe na ndaka pasteur soko za misute e bebisi bana nayo e ko ya pe ko lungola ngape musala nzame na kidiba pe bato bazaki na bandiko bina serpent na zo sala musala bandiko séduit moto eza succès impact amemanga pourquoi amemanga na mutu amemanga na mutu sabi na memi monde na mutu yango monaki alimwaki balbom na no beta loko na sauté o zo kana parce que azu moto azu pouvoir ya ko dominer siko soki toye na Acte chapitre na biso 2 to ça la différence Acte des apôtres chapitre na biso 2 chapitre 2 le verset 3 à 4 des langues semblables à des langues de feu l'air apparera séparant les uns et les autres se posera sur chacun d'eux. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit, se mirent à parler à d'autres langues selon que les esprits leur donnaient de s'exprimer. Oh, Babini, langue au apôtre balobaki. Pourquoi yaki? Avant la Pentecôte, hein? Bapôtre bazalaki na kobang. Tango Yesu atiki bango. Mutu mo wata bimaki kwa teya. Yango moni tango Yesu amati bazongelaki ba pêche ba pierre bazongelaki ba pêche bango so aki di disperser. Siko tango chambre haute atiki bango na chambre haute. Pourquoi avant la Pentecôte baki n'esprit akobanga. Mutu ko bimali banda kwa teya ezate. Saint-Esprit eyo kolongola bango esprit akobanga. Et bimisi maloba ya moto. Parole maloba ya moto. Pourquoi maloba ya moto? Pour na kolongo la semence ya mabe. Yango Bible ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Yango moni Pierre akiti abandi côté na jour moko 5000 personnes ba se confia ki ba bongola ki moté. Eza moto oyo utaki yanza yanzambe. Moto ya clip to zomono. Oya clip yo e uti pa sata amemanga na mutu. Amemanga na mutu. Ezo monana on le fait de vora ekitaka na munoko yemo kalobi na kotambola na bino lokwa le fait de vora pona ko détruire misala diable. Tamba diable bazika to mona place moto sikisa ba ngote au nom de Jésus moto et to ko sikisa misala ça invisible ezo vana na nzota mutu visible. Siko ya même impact. Yango mona pe na kata clip wana azolo ba langue. Ouais, ko parler langue. Ko parler langue. Eza alango bantoma balobaki te. Oh, différence neza. Ko parla la eza code ya déverrouillage ya impact ya libom na ye. Ya ba code ya impact, ya magie na ye. Ya puissance na ye. Tanga beti code le ko téléphone na yoti. Ngana ko fungula ngote tant que tu code. Après na fungula on fona beta code. A beti code ça bien esprit tossier. Esprit to et tossier. Azum monde même on a maboko. Yango abeti langue. Mais yango abeti langue. Sikoyo roka na minute yo akoti na 777 royaume ya pouvoir. Na beki monde ténèbre
Satan a 999 royaumes. Artiste nani? Lana. Kofi pas côté artiste Kofi. Ezana ka moko pe koka 99 monde arabe, monde anko. Si qu'on a vu monde arabe, pourquoi monde arabe tout monde arabe, monde en côté, monde à moulilité, monde c'était un monde anko, monde à sabotage, monde d'impact. Hein? Monde à maquila, monde à bizarre, monde à destruction. Voilà Kofi. À la qui c'est ça ka moko ko kokati, et ko kamilité faut ça. Ils arrivent comme repon. Ka c'est ça qui moko. Moi pe kokezati. Parce que ce que Koki et Koubung ça image à Satan. Faisait la 999. 999 no balusi ango. 9000 baluka 666. Siko Roka azana monde ya na monde 777. Monde oezopesa domination, monde à succès, monde d'élévation, monde et ça peut na ba pasteur o ba loki gloire ya mokili bazana monde wana na kati ya monde na ba président ba star ba to balingi très influent bazana kati ya royaume wana royaume ya 777 pouvoir ya succès, pouvoir ya domination, pouvoir ya élévation ce qu'on a minute ya azawana mais tozo mo na clip ba memi biso tina kati ya maitala to memi biso na kati ya mai tozo mo na basi bazobina na kati ya mai sans dire en quoi komona basi baobina na kati ya mai na kati ya clip otande basi baobina mais pourquoi ba memi biso tina kati ya mai Apocalypse chapitre na biso 12 okiti 7 tina 9 malheur malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu sur vous chassez que qu'il a peu d'état. Parce que pourquoi neni basi baobina na kati ya clip na clip na mai ntala clip ne bato na baobina mai ce sont les esprits ce sont les esprits vendent il y a ba sirène des eaux ba sirène à séduction et là télé à ma bé pendant tant muta et ça ko séduire bato mai c'est la puissance du satanique. Oh tant au monde na mai ils ont représenté monde mai ils ont même bato bafia bato zo chola ma mebele zo bela donc na kata clip yoyo yeba ke bokoko batomboli bokoko te bokoko tina kati ya mai na lobi azola ki sa Satan taba bike le diable ba obenge le serpent ancien le serpent ancien akitiwa na mabele te na maiti mai ce sont les esprits yango zo mona na batebele bakanga bango na kata ba mai yango mona ka ba quartier rebelle ba kina ko sala ba incartation na kata ba mai yango ko sala ba vantité kana ba mai o mono echolo ba materasse yana makambe bele sala makana butu yo mona ko mai o za fleuve océan et ça ba trafic makambe bele surtout ba s'opéra bango ba ya monde ya 333 ba ta sorcellerie bokoko aza ko reconnaître biseka outi bisike pesi a reconnaître tellement à Brazzaville batombola la mingi la traduction tela muto tomboli boko to somba ba CD na yi pour ne tromper vigilance. Or en réalité ce sont les démons boko ça n'a rien à voir boko que s'opérer na ba démon on a ba démon so ko s'opérer na ba sorcellerie pour ça muleli tela tripo malam mai so ko chola tele la tele na bango la ta ba séduction et ba démon de déesse les affaires des Isabelle. Ok, merci vraiment. L'homme de Dieu, tu continue toujours. La carte émission Nabiso. L'homme de Dieu, l'émission peut. La carte il y a clip où peut te remarquer l'eau moko. Tout le monde est Mwinda. Tout le monde a boyé na Mwinda. Or que la Bible sur totali histoire. Il y a 10 basi baek babane rosé la mobali. 10 femmes bando c'est la mobali. Baek na ba Mwinda. C'est mon lit qui a Mwinda. Parce que Mwinda na clip. La clip peut symboliser nini. Ce que le kama mwindo yo, tu es dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Babete sur le solo 5 femmes fortes et 5 femmes sages. Voilà. Balobi, les 5 sages pliera leur lampe remplie de huile. Voilà. Pliera leur lampe et remplie de huile. Or, Mwinda c'est la présence de Dieu. Mafuta c'est la présence du Saint-Esprit. Babombaki. Mais les 5 forts, babete basiri saki mafuta.
mwinda oyo eza mwinda ya ba 5 femmes folles. Pourquoi? Bato baye na ba futilité basali folie. Voilà mwinda Oh tout le monde clip. Oh ya 5 femmes folles. Oh tabalo bela femme on représente l'image de l'église. Église c'est ça ba bâtiment. Église c'est ça mutu nyonso. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira aussi. Hein? Ce que mwinda ezani eza ba mwinda éclairage magique. Keba yala ba mwinda magique. Mwinda magique. Éclairage nzambeta. Biso tana posa mwinda hotel. Tana mwinda, tana posa ya Jean chapitre 8 le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pour ton ngena mukile lingi tozala na mwinda. Mwinda c'est présence de Dieu. Mafuta oyo kosala ke elo kosala ke mafuta mwinde pela c'est le marcher dans la crainte de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Hein? Ne kosala mwinda epela misalo netambola malamu. Mwinda ote o bala kisa mwinda 5 femmes folles. Bato ba sepela kina mokili. Bato ba renyaki. Bato ba pesa ibo mwina bango pasata. Mwinda wane koka ekoka. Siko tama mobala ko ya na pokwa. O zakara zolo bete. Ata na pokwa ata na pokwa lumière ko sani ekobima. Kalate sumasi azoya. Kalate sumasi azoya. Mwinda ote. Tana poser l'effectable mwinda ya ko so bomo ko kabango pa sumasi. Tana yepa Yesu masi asande mwinda. Molile za mokilite. Kolanda mwinda ote. Kolanda yango te. Tana posa mwinda ote. Mais tana posa mwinda l'esprit de Dieu. Et vanda kati na biso. Présence de Dieu. Et du fenga. Na kobini la satate. Na kokota bari te. Na kosama mama bete. Na kangami na Yesu masi. Yonde l'effectable mwinda. La Bible nous dit que non, Nzambe a frappé Kiba Israël par rapport à ça qui image taille. Nzambe a interdit une image taille. Mais tout le monde a un clip roga a telemi talabikeko entouré na bikeko. Ça veut dire à quoi? C'est comme ça vous louez bikeko. Ton déni l'homme de Dieu. Olobi a clair. To fongola Lévitique 19. Lévitique 19. Voilà, Lévitique 19. Ce qui tourne à kati ya Lévitique. Lévitique awa Nzambe aza ko interdire biso to présenter nani image nani photo. Na Lévitique Nzambe azoboya même si mobile asanisa nzoto na moninga na mobile. Na Lévitique Nzambe azo ko interdire mutu okoko ko dessiner figure moko te na nzoto la yo. Siko eza makambo yo na Lévitique baboyi. Hein? Obani Lévitique 1 si okiti hein? Nzambe alobi okoko représenter nga na image moko te. Car c'est une abomination. Galates chapitre 5, au Kitina 27 à 28, les idolâtres n'entreront point dans le royaume des cieux. Batabi kieko, bokokoto na bokontina nzambe te. Nzambe aza esprit. Et Seigneur peut toi adorer n'esprit. Jean chapitre 4, verset 23. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On a ebisakio. Beaucoup, c'est la reconnaissance. Il y a des démons. Or, et que Koana, Azan zete, mais Azan esprit, moi, quoi, satanique, n'est pas animé. Et que Koana, Azan zete. Et l'autre, ça, c'est que Koana, banda ko s'opérer, Eza esprit, a des démons, des a kache que Koana. Ne banda ko s'opérer. Asa ko adorer bikeko. Azo l'exabino misala na ye. Bible sur le bêtisa honte ya ko dévoler o eza ya ministère amulili to dévoler. Mais n'attend au comité à dévorer. Parce que Kalate, les mains ont apparaître. Et c'est une magambe salam. Misana bango mabe mona. Misana bango mabe. Ceux qui nous amènent à Betaka tribu à Corée parce que impatience na bango o bayaka pa o Moïse nanzambe ni ba o mona te. Celle la biso dia fonte. Tamba ndu kwa dole on sama libule sama ba kunda mari mais mis résultat na bango ya mwana. Bacho nyuso bagumba mena bike ku ba okufa.
Bikoko c'est la sorcellerie. Bonganga, c'est du fétiche. Misala mabe. Ata yo so monanga na sebi bikeko. On dit ma parole na ngata. On dit ma ngota. Awa mutabakisi. Voilà mutabaki. Mutabakisi. Na édifié à moi. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Vraiment, nous sommes vraiment arrivés na suka émission na biso. Le basso que vous avez message nous ko lancé pour na peuple de Dieu par rapport à décortement ya clipo. Bota la serpent wana eza diable o ya opé ce pouvoir. Moto wana eza succès wa zui. Là on a parlé eza code de voyage à l'album naïe. Pour ça l'impact mais liloba suka ona lobi na bino. To simba ka Yesu makasi na Jean chapitre 14 le verset 1 à 6 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Na verset salobi je suis le chemin. Pourquoi le chemin? Colossiens chapitre 1 le verset 13 Bible zobete qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés au royaume de son fils, de son amour. Nana kamola ki biso na puissance baroka roka basata. Pe nana mema ki biso na bokonza mwana bolingo linga Yesu na mutema na. Langwa Yesu, kolanga mizikite. Roka roka nzamba na posa na yo. Obomi belé, osale linganga belé, ozu succès mokili yeba ki vanté de vanté tout est vanté. C'est le temps ya ko se repentir. C'est le temps ya ko kabomo no pa Yesu masia ya ko yambelo ko la Seigneur et sauveur. Bino po boza ko télécharger banzembo na ye. Pendant que bozo ka banzembo wana, esprit ya mabe wana bokoko wana zo contrôler bino. Bozo ka ba milimo na bino pamba zo so succès. Or le véritable succès ezaka pa Yesu masia. Numéro de téléphone nanga plus 243 83 85 43 31 989 200 plus 243 85 43 31 989. C'est votre humble serviteur frère Stallone oaza ko édifier bino. Toi na poussa ba vrai Samson o ba ko bomalion tango ko bomalion bimisa miel eza ministère caché na passer na ko sa buzo baté mais na oté ya batu nzamba pambo. Ok, voilà l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être abonné sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la présence de l'Éternel, Maman Tiffany, et à Alain Kiakala, Gira. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.